Pasi pe mawa la famille, pasi pe mawa bandeko na nga ezosala pasi moko na motema pas possible. Salut, salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et chers connaissances, kandenge bozomona video na biso deja ezotambola bandeko nanga. Oyo ezalaki nde enterrement kandenge boyebi ya papa Patrick, pasteur Patrick Manior. Oyo nde jour oyo banteraki ye, c'était lobby dimanche kandenge ezalaka. Mosusu tozwaka mwa retard ya koya na bémission na biso tala kaka misala tosala pe makambo mosusu, donc ezalaka mwa bongo bandeko nanga. Bandeko nanga, avant tokota vraiment tokota na mozindo ya émission na biso ya lelo, na olingana nous na sensibiliser batu o nyonso tout. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible, et pourquoi pas chaîne ya bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour. Tokos makasi. Bandeko nanga kandenge boyebi ezalaka bien to landa émission na biso toza ya kovanda. Bozwa nanu bakiti na bino bandeko bovandaka. Botia mwa mai na bino pembeni, botia mwa jus na bino pembeni, mwa sucré ezanga kanango te na système moko kaka ya bien. Ba émission ya bongo toliaka na biso ndete, tomelaka kaka, wana pe to landa na système moko ya bien makasi. Kandenge toyaki kopesa bino information que non ndenge zaboye papa Patrick akufaki bandeko nanga. Papa Patrick akufaki. Kandenge ezalaka ve mortuaire na ye esalamaki pe c'était le samedi na pokwa. Kutu ba video eza na chaîne na biso to lansaki yango déjà lobby na batongo nde to lansaki ba video wana kandenge ezalaka. Sikoyo ya lelo toye koyebisa bino toye plutôt kolakisa bino ba video na ye ya ndenge bazokunda ye bandeko. Yango na ye kaka ko sensibiliser surtout bato. Bandeko nanga vanité de vanité, tout est vanité. Toyeba ndenge nini ya kotambolaka na nzambe. Toyeba marche na biso na nzambe bandeko na ngai. Liwa ya mikolo yo. Liwa ya lelo bandeko nanga eyaka ko signaler mutu te. Liwa ekoya penza ko signaler mutu te ke non lobi okokufa to lobi makambo boye ekokomela yo te. Mais liwa eyaka nango. Alors tozala éveillé surtout toyeba marche na biso surtout na nzambe. Yeba ndenge nini ya kotambola, yeba ndenge nini ya ko se comportaka na batu, yeba ndenge nini ya ko vivre bandeko na ngai. Mokili oyo ekomi pasi. Yango ebele ya batu omona kaka oh parce que namona ki camarade nanga asala ki boye, alata ki boye, akenda ki boye, azonga ki boye ngape foka na sala. Oyebi te place nini camarade na yo akotaki, oyebi te vi nini camarade na yo amemaka, oyebi ndenge nini soki na butu alalaka to soki alalaka te. Nayaki korelate bino histoire awa ya pasteur Patrick ndenge ebima bima na bakizo sociaux nga pe nayaki ko expliquer bino bandeko nanga ba makambo ezalaki makambo moko ya somo, makambo moko ya kobandisa. Bien que ata toyaki komona lisusu comédien na biso Muyombe Gauche yaki koloba ke non, il fallait ka fongola munoko aloba soki alobaki alingaki akufa te. Bandeko nanga eloko moko ona kolinga koyebisa bino lelo eza ke mutu oyo azwaka pema ya mutu oyo azalaka na ba capacité ya koloba ke non mutu oyo akufa, mutu oyo akokufa te ezalaka nzambe. Nzambe ye moko nde andimelaka liwa soki mutu akokufa to mutu akobika. Ezalaka nzambe.
biso bato ya mokili to ba docteur ya lelo akoki na ye koloba na osala le tout pour que mutu oyo akufa te, me mutu oyo azalaka na mo ya suka na liwa ezalaka nzambe. Alors bandeko na nga toyeba marche na biso na nzambe, toyeba ndenge nini ya kotambolaka. Nalobaka chaque jour passé na biso e rattrapaka biso. Soki osala makambo mabe lelo, yeba ke oza na futur likolo na yo, liboso na yo. Futur eza liboso na yo. Soki marche na yo lelo eza bien te, passé na yo un jour ekoya ko rattraper yo. Alors yeba ndenge nini ya kotambola. Ata soki lelo to lobi, passé na yo ye ko rattraper yo, l'essentiel oyebi ke passé na nga na salaki makambo kitoko. Na bandaki kobanga nzambe, na tambolaki na kobanga nzambe. Na bandaki ko vivre neti batu mosusu te. Vie na nga ezalaki bien. Ezala bien mingi makasi. Awa eza place oyo bayaki kokunda Pasteur Patrick. Nde place bayaki, famille ezalaki bien ke na famille. Kabino moko boyebi bandeko na nga, na chaque famille soki mutu akufi, mwa ba désordre ekotaka, mwa koswana ya makasi ekotaka, mwa kobunda ekotaka, donc makambo ebele encore ebele ekotaka. Ezalaka bongo, c'est tout à fait normal, ba famille nyonso bitumba koswana, alobaki akendaki boye boye, ezalaka bongo, mais jour asuka neti jour o bazokunda mutu, en tout cas ezalaka jour moko ata soki mutu aza vraiment na bakanda kanda ya ndenge nini, de jour o mutu nyonso tu akitaka parce que ayebi ke lelo nde jour ya suka. Mosusu na lobaka batu mosusu tozalaka na mwa espoir soki omoni mutu o penzo lingaka akufi, oyebi ke aza na morgue, peut-être akoki kozonga, nzambe akoki kosala ye ngolu azongi. Mais soki déjà mutu bakoki bakundi ye, mwa espoir wana esilaka. Yango bomona kata ba mwa trouble mosusu jour akokunda to place bazokunda mutu, ebele ya batu balingaka ba trouble mosusu te. Ba préféraka makambo nyonso tu ekendaka na pete, nyonso makambo nyonso tu ekendaka na kimia. Bakundi ye bandeko na nga depuis lobi dimanche, ezalaki na batongo nde bakendaki kokunda ye, makambo nyonso elekaki nango bien. Nzambe azalaki vraiment au contrôle, nyonso ekendaki bien, bakundaki ye pe kitoko, famille pe kandenge ezalaka, baza na bango pe bien, ezaka keno, mwana na bango, oncle na bango, grand frère na bango, petit frère na bango, aza lisusu te, mais l'essentiel bayebi ke na minute oyo azopema na ye, azopema na ndenge moko ya bien makasi. Bandeko na nga bosala partage ya video oyo mpona bato mosusu oyo baozala na posa ya komona ndenge nini bakundaki Papa Patrick, bango pe baya bamona video ka ndenge ezalaka na mwa système moko ya bien mingi makasi. Bandeko na nga tokomi na biso na suka ya mwa partage na biso ya lelo ka ndenge boyebi, tokomi na vraiment na suka. En tout cas que Dieu vous bénisse abondamment mpona bato oyo nyonso bautilisaka badata na bango, ba wifi na bango. En tout cas nzambe ya lola a continuer toujours kopesaka biso bambongo mpona kolandaka ba émission na biso. Bye bye la famille.